Where azali assassin ya destiné nanga. Donc where azali lokola ba Judas Iscariote. Parce que soki nga nazalaki bogiste na mutu nanga makoti sanga mai. Where azali lokola mwasi ya Potifar pa ya Joseph. Where azali lokola Dalida wa kwesa ki Samson. Where azali image ya miraille ya Jéricho. Fermé, barricadé. Donc where azali image ya Satan ya diable. Il y a mutu oh il y a un souci au progresser pour ouais ensemble on a tinda biso de soutenir les padres. Nous on avait besoin, on avait envie nous tous de soutenir Ferrego là depuis longtemps. Et parmi tous ces gens là oh bah vous balinga qui gloire ya Ferrego là Totorino Watembe héritier Watanabe na pese bambo de Sigaza. Il faisait partie de ces gens là. Et puis, nous avons fait biso kou, biso tu es assez le mais pour ensemble tatinda biso parce que biso to linga des padres mais si ko nzemba ve jaloux to yebi yango to za la mbala mako pembe ba tsa javel ke ba yembela ka boye ba sala boye sala mo polémique c'est lui mo vient sonne boye boye ah bon opération so mission de tête ba zui en anglais ba zui quoi que les États-Unis Nicodème ba zui ba danseuse bonsoir Bercy bonsoir donc il faut qu'on pense au que c'est wana. Après, il y a soigner martyr, il y a pardon, Prince, s'il te plaît. Prince, s'il te plaît. Pardon, très important. Les amis, si vous tapotez pas, je vais bloquer les commentaires. On est d'accord? S'il vous plaît, tapoter, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien du tout de tapoter. Tapoter, cela permet la bande de commission va éviter que Prince a les canaux. F bamo na notification bako ta live to tapoter s'il vous plaît et ça gratuit ceux qui besoin tapoter te tozo bloquer ba commentaire pour na libérer ti live ici là merci maman et na bloquer ba aussi ma tapoter te bazabi te amabe baba amabe baba amabe bo tapoter ka ya femme polité charge zo kende nga ko tutana zo senga nga ba cadeau te so za ka bosser envoyer le cadeau ngala senga charge en opéro qui n'est qu'à place et monsieur comme elle est guiboata yo moko donc voilà là on a moni les rois de la forêt faire obéter un martyr a ici biso tout bana maison mère on a mona ya wenge bon soutenir on a fait de sola bien ti lelo na battre la relation na na viento na ko beba na nepete pona moto o lelo batango ba préférer nga peso ki we répéter ba nga ba préférer nga te na ko beba na papa botanga te po papa maman na nga zui mobali mo leki papa na mbongo donc la vie à lobi bongo biso tout comme tchapé les padres poids to na pas soutenir on soutenir par ignorance, par il y a bien avec jaloux, et t'as la boye, il y a pas si quand pas besoin de musicien, il y a mon PC à l'obango. Après, la vie à l'obi bongo, si on a bien à 20 tonnes, c'est Rwanda, tu as fallu poids, mais tu as poids, il a fallu poids autre, tu as fait l'autre, tu as fallu, mais il y a fait aux hommes de au salon avec amour, donc on a besoin de rien après. Mais avant on faisait ça pour faire souffrir l'autre parce que peut-être outils ils ont reconnaître malgré que les musiciens. Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Oui, vas-y, voilà. On va bien. Voilà. Il y a un moyen de soutenir les padres à déployer la vie, qui est bien bien vie. L'air va soigner la vie. On était obligé mieux la yé, ngana yé, déplique à yé, biso tout comme qu'on poste. Fabriga ça y est. Biso tout au yé po, vient tout le mutalobi. Mais le bosso donne réserve pour tous bien la vie. Na linga tena kende pas les padres na lo yenge. Relation na vient tout le bébé so va yaminga mabe. Mais lorsque vient mo fongla nzela, yango biso tout au yaki. To comme ko sala ngo avec on te mandé to sala. Donc par là je vais dire quoi? Biloko on a bêta qui leur faire à bien un concert na été. Concert mon côté à faire rigola ou bêta si kamoko avant d'intégrer jet set. O ya bien dangola oza bien otanga poa ezalate. Na yanga moko soka moninga apprendre benginga susu.
preuve ane na martyr si na betaka avant mata lera abenga kuta mata deuxième fois mbongo de kauka kakutu pona uta de ko sisa boulot nanga donc na yaka ngamoko travail nanga comme de sengi l'artiste m'a sollicité est-ce que ceux qui te sololi boye pour intégrer groupe ozala d'accord na pesi ba condition nga ngana omona ke pour intégrer jet set ceux qui oyo na salami na go intégrer banda marti fallait na kota de jet set te vendre ki po tozala bien ceux qui un jour na ozasu na jet set te battre la relation kaka na les padres parce que na poso ko beba na EPT donc ceux qui lelo atana bina na jet set ezaka dans le silence au monde anga soute meto solaga bien avisé o yaba sum salate donc voilà naza wana pona bongo na travailler na jet set mais en même temps ceux qui naza na projet na sala album na sala bande pardon modérateur fais un message d'ingérité Congo pour dino baolandaka baofinga bafinga na bango bacommentaire mosusu baokomata otanga ezobakisa mpe mwa bwane ya kopesa ya kopose question merci mais tika bango bafinga na bango mati bafinga te yo nani yo yesu kutu bafinga allons-y mon frère balobi te mpo na nini oza koassume libandi na yo te ozobomba ngo na bafoulard bachapeau pourquoi okanga photo nakasime libandi nanga te mpona na libandi nanga te po kaka mongongo na ngai continue nous en charge continue en plus ils sont drôles botika bacommentaire yango mpe bozotanga libandi nanga bakongole bokomi na libandi bozela nete boye botalaka kasi saki na nga nalobaka boye lokola komimaka makolakisa libandi babi mpona nini ozobomba libandi baza bezo bamona libandi na yo prince soki aza mwasi aya na chambre soki aza mobali azela clip mais tokei voilà donc naza musicien ya faire egola naza musicien ya faire egola ya jet set mais en même temps soki naza na posaki nasala nzembo nasala album oyo ebima hors jet set ekobima sikoyo ke FG production produit prince nangola bakatelinga nzwaka na nga nzembo wana ekozala ni na site na nga ni na nini na nga faire egola moto akoposte biloko nyonso epa na ye parce que eza produit na ye mais soki aproduire nga eke bomoni ke clip moko ebimi mais eza mpe na bapage na nga yebaki wana eza collaboration nasali na producteur na nga faire egola voilà concert nyonso na obeta azofutanga mbongo na nga ndete fere azaka na mbongo mopuse mpona nasepelisa bandoki bato atembe bagolwa le padre andima biso acertifie biso na concert na Adidas Arena bagolwa na ndimini boza bato atembe siko vi na biso de la forêt de la jungle alingi alobaya na bato na ye bawela soniki bafandika pamba beba ya kodekone likolo le padre siko toyi korépondre bango toyene bavideo ya kala ntango sankara bapapika kole batoro tout baza kodekone likolo ya feri au-delà de ça na baheriti piakanable tout baya komeka feri bisiko réponse toyeli bango bavideo na bango akala basili mayele la dance kuna leki cousin awera makasi sili babeti epa na mwasi pona feri abosa ndenge mwasi nazaka gauloise au-delà de ça lisusu koleka nyonso vibration artiste ofera forma ye abiwera yebi koyemba te alobi susu la dance yaka banini batio bataliana baoze na baoziasi bamelaka batika na mesa la dance azwango asangisanga na bakopo nyonso amela na lipo batika epa feri ngai ntango bosungisa feri boyebaki balipase na bino ezali bato bayebi balipase na bino ntango bazwaka kokende kolia epa feri la dance feri kola matisa na podium na fikini melelo la dance abimi engra or feri afingi bino te
kobenga moto kulutu eza injure te parce que fera bando nga wera sono kulutu kala eza lelo te kala mais siko bino lelo na 2025 bolingi boluka raison bolingi boluka place bozo place te atoka vérité ezali vérité tikali vérité ata bobombi vérité ndenge nini ezala kwa mwinda ezopela bobomba ngona se ya mesa mais ekopela kaka toujours ekolakisa kino mwinda ezali wana ndeza fe rigola c'est-à-dire que lumière a fe rigola boko étouffer yango jamais oko étouffer yango ata boye ndenge nini bokoka souffrir te parce que biso bagaulois tozali weza ambassade bagaulois baza uniquement bafanatique ya fe rigola tandis que bawarrior baza bafanatique na mutu te bango bazelaka kaka soki artiste moko asali eloko na ye to asali basortie médiatique na ye barécupere yango ekomi sujet mpo boya kodéfendre mpo boya koattake artiste wana eza lokola sorti ya Firigola ntango asalaki yango liboso na politique abengi kulutu abengi Werason kulutu na ye or Firigola bando benga Werason kulutu lelo te depuis kala mais esala polémique te kaka lokola bango baza na actualité te yango baprofite na maloba wana kobenga Werason kulutu mpo baya badiscrédite relation entre Firigola na Werason baza nango bayi koatize bayi koalime fe pe bawenge mene mosusu Werasoniki oyo bazangi mayele bakoti na kati na jeu wana bayi kobebisa relation Firigola azalaki nango lelo na Kofi na Firigola babosi nteke Firigola apesa vie na yo projet azwa 50,000 balles parce que toyoka rimere bima ntango baya na kopo wana biro ya Werason eboya Werason esengaka bango bopesaka $5,000 za na besoin moko urgence moto moko tapesa ye tandis que projet affaire tango yaki ya Festigola vient biso zwaki 50,000 na contrat na Festigola bapesa vient biso Werason $50,000 ou babaka 50,000 paf baflasha ye mais tozokama lelo na 2025 fira fingile pe mutu tel ki na TV alobi kaka makambo na ye mais tala siko bawarrior ndenge bayiko atize moto babebisi relation Werason azalaki nango vis-à-vis na fere babebisi su makambo parce que Werason na mwa oyo Firigola Werason akobeta concert na Adidas Arena or bagolo bazalaki déjà na message kino basomba babillet ntango bagolo bamoni kino bato awengi maison mère babandi kovilipande fere kofinga fere na makambo Firigola ayebi mutu na makolo te babi sava tokolobeloko te toza na concert mokolo ya concert nde bango échanger qu'est-ce que le golo a fait bagolo batali te non poto komisa vio na suka futu senga Firigola yembela biso nzembo alors bagolo babandi kosenga fere basengi fere insiste ve jaloux betala biso ve jaloux insiste pendant au moins 5 minutes fere azalaki contre ayemba nzembo wana ezalaki même pas nzembo calculé mais Firigola suite ya demande à public parce que public asombi bien na ipo ko artiste public asenga artiste nzembo alingi artiste azalaki contre sala nini ayemba ve jaloux bien biso Werason mon lelo ska mokili komi tant bawaro bana kosa wana koleka ba Charlie Press ba kosa bino koleka il a fallu stopper hémorragie wana oboy ko stopper hémorragie au moins le risque memi ba makamusu zaki to yebaki te e ko bima to yebi yango pona nini vie osala ki erreur grave na côté affaire zana na problème ta fandi na ipo atumoli na mutu te alobi na mutu le côté biso to tombo to zana biso ba gaulois to zana biso bureau affaire te to za famille affaire te to za rien que ba pratique affaire donc mikolo biso to na makambo code 16 soko miki na fere yebaki liboso na yo tozali tokoya kotela yo blocage yango blocage yango wana tobimeli yo toteli yo toyebi koza na concert babillet tosombaki tokoya te tokozongisa mpe billet te tondibi tosacrifie bambongo na biso wana mais tokoyaka te mpona nini tokolakisa yo kivie fere aza fondation ya maison mère na ndenge bonéglige Firigola ye azalaki base na bino te afondaki maison mère te tokolakisa bino sikoyo kino toza na makila ya mabe ya libata eyokaka mawa te makila libata yango loko bamonela fere yango biso tobikino tokolakisa bino le 18 kala te tokolakisa bino toza banani tokende kaka alire wana obino bodéclachaki tokende nango bongo tokobanga su mutu te tokopesa su mutu espace te tokokontinue kaka